Bonjour, Papa Israël. Bonjour. Oh, bateau ya. Bateau ba kombola ko babana assainissement ya ville ya Kinshasa. Ba ONG. Mbote na bino. To banda ngone époque ya matata. Mbote na bino d'abord. Mbote papa. Mama ya kabo. Kapesi mbote te? Te opesa ngai sala. Ya kape otelema. Yo pe ya kabo. Mbote na bino d'abord. Mbote Papa Israël. Boye kotala biso lelo bosolo na politique et ambibino to sepeli ponga na uti osala émission ya liboso sikoyo naza na bapa ya kutu na kati milokola ba bisinga bino bozali awa naza ki obligé na kata na makambo naza swana bato na kitao pour que na yo kabino parce que côté misaba mama na moi boy eza malamu mingi te bo umeli pe depuis boyaki mais bolimbisi po naza ki na musala il fallait na zo mo pause donc boyo kelanga mo ampiko na likambo problème na bino ezani ni pe bino boza banani papa biso tozali bato yo to bandaki kokombola ba ville ya Kinshasa assainissement n'époque ya matata matata ezalaki pe initiative ya yete mais yenda diriger parce que ezalaki initiative ya président Joseph Kabila a initié habité balo na pelouse alekaki na finance amoni nde basalaki pelouse a initié habité bato na kokombola biso na pelouse matata ye a zui yango a mettre en action bapesi beseko a lancé marché ba sélectionner ba ONG oyo ba gagnaki tango ba gagner to ba salaki appel d'offre ba salaki appel d'offre ngana za mungala ngana matata to za famille mais na gagner marché na za pe katangeti to gagner marché to bana ko travailler ko pesa kaka départ ya batata pona kei na décembre to kei na ba mama tolé na kati na jardin ya primature tango matata pona zo kende ezalaki na décembre. Voilà, vous savez déjà combien de mois dans Moussala? Tout ça, je suis en 2012. 2012. Avec en 2016. Tout ça, à peu près 2016 na Souka. Donc, vous savez, le rôle à 4 ans. Tout ça, à peu près 12, 13, 14, 15, 16. 5 ans. 5 ans. Ma tata pone atika sur la nyongote. Quoi qu'il y a ma tata pone akei, badi bangaye, a fouti biso ta un moitié. Sami badi bangawa. Sami badi bangawa, le roi sénateur, na kati ya nsamnini. Après si ta un moitié. Bruno Tibalaye comme tantôt plutôt moko futami sana musubo zute sana musu moko ezo futama wana kaka président Joseph Kabila a tozo vraiment moko tango bango bakei to ke élection salami président Félix Tshisekedi abimi to beti maboko to président opposition à koti c'est que mamso funga wana batiki biso déjà soki na 6 mois combien de mois to tikala kinango baye babi evande ko futama kaka moko tantôt plutôt parce que nani wana zalaki tango baye ko papa wana nani premier ministre Ilunga Ilukamba papa wana a bloqué biso dossier a bloqué toleli tina moya lelo batu bakufwa mbongo na biso komo nango kunde bembe batu bazo kufwa semaine moko misato mibali tala kutoto tuti kotike bembe na morgue ba preuve yango bembe uti kototo tika ngona morgue to kufa eza oyo ndo moni po toti kotika moni na nini te toti kotike bembe na morgue na doki ndeto lobite to kotarano na bosolo politique to lo bana to lembi yango de moto akufi kombo na ye makaya lema Micheline voilà aza mwana mwasi baba zosila baza mokolo hein baba mikolo bazosila ezaka yete bakufi ebele na primature ya premier ministre moko akufaki na 2 heures ezalaki le 22 novembre na 3h du matin na 3h motakufi zela na ça dit bino bokendaki revendication na primature bolalaki wa tolalaka nde wana bosali mikolo boni banda bosalaki depuis que banda depuis novembre bosalaka 2 semaines après oui nazo epana zela bogoloba bokanga maloba côté azobosa na bino bogoloba donc bosali 2 semaines na 2 semaines nde moto ayeko kufa na butu ya le 22 vers 3h appliquer crise na 22h tozozanga mbongo ya kisi tolali libanda tina na koyokela biso mawa tozomona kaka ndenge ndeko aza kokufa azolela mbongo na mbongo nange kei ndayo nazokufa mbongo na ngai ezokende nani nakolobela ngai akufi tomoni kaka policière moko ye kosala assembla kolela wana vers ba 4 baye baenlever bembe pour que batika tracité bazwi ebembe bakena ebembe premier ministre na soni wana oyo azali mukanda dirikabe akomaki ya président de la République
akomaka mukanda bafuta biso 6 mois du coup et puis 4 mois d'une manière progressive autant au Cameroun akomaki mukanda son excellence le président de la République, palais de la nation Kinshasa Gombe, excellence le premier ministre chef du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur le responsable du COPAECO, tous à Kinshasa, excellence monsieur le ministre d'État, ministre du budget finance, tous à Kinshasa Gombe, concerne la régularisation des paiements du collectif des ONG PME, assainissement et embellissement du Congo COPAECO. Excellence messieurs les ministres, à travers leur numéro du 4 leur mémo du 4 mars 2019, les responsables du collectif des ONG PME d'assainissement et embellissement du Congo COPAECO, en sigle structure regroupant près de 4000 travailleurs assainisseurs de la ville de Kinshasa, m'ont approché pour me faire part des arriérés de 10 mois de leur paiement. L'assainissement et embellissement de nos villes étant l'une des préoccupations prioritaires de son Excellence. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous demande donc de procéder dans un premier temps au paiement de 6 mois de ces arriérés, quitte à l'apurer progressivement selon une programmation que vous allez établir quant à ces. Veuillez agréer l'Excellence, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée, Vital Kamenge Kanyingini King. Voilà. Oui, directeur à cabinet commis. Tant que paye, Premier ministre Tango Koti. Le col n'a pas idée n'a habité ce qui a eu continuité de l'État. Na habité ce qui a qui ko bomandé batoto si là to habité ce qui a qui ko sala deni première instruction na ye après ces instruction pas ya ministre ya finance pour que ba longana biso na musala ba stopper misala na ba nyunga bato après ces instruction ba futa bato premier ministre de finance document on à mettre en sur terrain. L'actuel ministre de finance c'est le a tindeli Beseko Beseko répondre bino ngana zana capacité comme la bangote parce que na signé qui de bango contrat to signé contrat na basé contrat na AEP dali bon chiateur de ville et si lui on a premier ministre le bato ngenda kola le panaye moto ko kufwa na so ni ona atindi Beseko atindi finance ya futa biso banongo na biso mokanda ya primature yango. Ouais, primature, dans le contenu, monsieur le ministre, mes référents à votre lettre précitée adressée au directeur général du bureau central de coordination Beseko sur la base des protocoles d'accord financement du projet de salubrité publique dans 10 communes de la ville de Kinshasa 19 février 2018, conclu entre le gouvernement de la République et le gouvernement provincial de Kinshasa, vous autorise d'apurer directement et progressivement en faveur des ONG PME les arriérés. Rémunération des ONG PME des salubrités publique, pardon, 538 684 $ par mois. Et les rémunérations des ONG embellissement, 95 566 $ par mois et 16 334 $ par mois. Veuillez agréer, monsieur le ministre, la séance de conseil Sylvestre Ilunga. Voilà. A commis Mukanda Bafuta Bato. A Tsengi Beseko Bapesa Biso plan d'appirement. Beseko Maya le belé a sali plan d'appirement ndeni ba kufuta banyongo na biso. Bukana Beseko yango. Albi bafuta banyongo na biso. Ministre ya finance. Tolongana premier ministre a commis esilié et comme ma finance local autorisation na banda kola nous sommes devenus des phases. Faut trouver la vérité. Ils ont pas phase. Kola la liboso ya finance wana. Ministre ya finance atindi premier document. Baleki na novembre va passer 1 mois. Premier ministre de la Finance a eu le deuxième document à la de réception. A le 2 janvier 2020. Et comme on dit, Toyobaka Kala, ordonnateur principal, Tokolo Kessi ya banque et la ministère de la Finance. Ministre de la Finance, il a commis Mukanda, c'est que le conseil a validé le paiement, la banque a sali kako exécuté. Mais cette fois-ci, elle a reçu sur bon côté. La ligne va congolais to fungola misu to boyoka, bo funga mato boyoka. Et comment c'est qu'on est nini? Ce qui ministre de la Finance a tindi mokanda na banque. Bato ya dirka bien ministre ya primature. Basa la réunion mokona bato ya banque centrale. Na ba maman na gouverneur ya banque. Basa li réunion na bango ba valida ka ba au pays na o ba kofuta. Paiement na biso za paiement en mode d'urgence. Oui. Et quand c'est un thème validé en côté paiement, les besoins d'acquitter au ministre a commis et qui n'a lundi mukanda on a qui n'a pas telle directrice de banque directement du instruction après symbole. Si vous dire qu'il y a premier ministre au zomona oui. Ayo kana na bato ya ville.
ba marché qui na ville la comment mukanda qui na ville mbongo ne loja kuna pour que lokola bango baliaka te na époque ya matata baya ba kolia toza ko mitu na kolia ngo ya ndenge nini a bloquer paiement ya sepela kaso ba ke bato batete bazo finga ministre ya finance liboso wana ya yo kaka malamu wana nani dirikabi ya premier ministre OK bango ne basala ka réunion na pour que ba valider ba paiement na banque ya kei abandi kolekisi ça dit to lo bana stade boanango moto a bloqué bino za directeur ya premier ministre directeur ya premier ministre toujours batena nazo diriger nani premier ministre tourna ko bakeno regarde le document moi j'avais déjà écrit OK na ministère ya finance mais ngana sina tinda ki paiement yango OK na banki ngana landaka ba dossier na tina banki mama na mama Muyenzi maman directrice ya banque chargée des opérations hier azolo balobi mais ngana zaka ka kosimba kesi soki ba pesi instruction na pesi nani sengela pesi instruction yango nde likambo kote sukaka wana nde yango nde likambo dirikabi wana ya ministre ya premier ministre asalaka réunion na bato ya banki bavalidaka bapaiement premier ministre ya finance sele azelaka soki oyo efutami atindi mosusu soki efutami te moyen atinda badoki bapaiement mosusu eza te mais paiement na biso eza na mode d'urgence babloka posa na bango ezali ke tokufaka tosila mbongo wana etikala bata yango na bonige na bango tala bato moni bati bonige na bango wana ti bakomi koluka bamama bakala bakofuta biso te boya kosala epa na biso bango moko bacrée ba ONG na bango mpo baline basi bakaboli déjà basali barépartition. Bon, au total boza na combien de ONG oyo ya bino regroupé 4000 personnes, il y a combien de ONG? Nombre d'ONG, plus de 64 ONG. Très bien, il y a 4000 personnes. Parce que na 4 millions, net maman azana ban, azana bakoko. Baza bika kaka na mukyo ya zwa kawana. Ceux qui t'obito toute ça la fois, la famille de dépend na mbongo. Tu as plus de 15 000 ou 20 000 qui n'ont autre vivre na mbongo ya projet. Très bien. Alors papa, pour ça na lombo, pour ça na vantos au maman. Pour message na bino à la claire. Donc Toloba, directeur il y a cabinet chef de l'État ayokaka kolela na bino, yé akomaka lettre à 5 ba futa bino 10 mois. Pour la place wana problème exact. Il y a pesa ki mbela ba futa bino 10 mois. 6 mois du coup na 4 mois. Vous avez la 10 mois ya salaire, alors ba futa bino na 6 mois et puis mosusu wana ba kota la progressivement ba futa bino. Mais depuis bino boya, mbongo besoin ya combien de mois? Depuis après ça quand nzela ba futa bino 6 mois bino ko ti siko bazwa te donc kaka 1 mois o ba futa ki bino donc ndenge bozali awa ti lelo mbongo za ko bimate na stade actuel ba ministère nyo so tutelle esengeli ba tia signature bazo lakisa bino ke bango ba valider déjà mais mbongo zo mona na te mbongo zo mona na te chef na lo ba mamuke OK izaboyi na zo lo ba makambo mibale oke kolimbisa ngai ya liboso na loba pona mama Olivia bato babenga na bango na Brazzaville balala la kubina kisasa awo ma Olivia amona kapasi aya kusunga bato wana lakini biso tolali toketi na oya na miso ya presidentielle baso dawo kubenga na biso bauta na commune na gouvernement ba kubenga na biso kuna na oya lakini president azo mona biso boa libere biso mbongo to sali musala ya leta please matata mponyo alobaki boye eto kabwana na yawo alobi boye na kei na ke musika te na kozala avocat na bino lelo to komi konyo kwa maboye ndenge nini pourquoi matata zozonga te kwa sambela bino ya alobaki na za musika te po yende muto yaki na o monsieur oyo na kabila ko siko yo na mama Olivier na kabila ye moko azomona siko bino bozomona ke bazonyokola bino po bozaki na matata nde bozokanisi desire mbongo zo bimate eta kabila twande kozwa mbongo très bien mama yakana no mama yaka yo pe okombolaka ozana mbula nini 52 ans obandaki kosala musalo malamu baza kofuta mbongo na yo oza pe na bana alors siko baza kofuta yo te mokonzi ya mboka azoyoka yo bakongolais nyonso bazoyoka yo pesa message moko na mokonzi ya mboka na pasi oyo oza komona ndenge bandeko na bino baza kokufa merci mpona liloba opesinga papa mosala oyo lelo tobandaki na ntango ya matata ponyo na 2012 tozalaka na pasi te matata ponyo bandaki kofuta biso bien ata soki tosala retard ya 3 mois omona bimisi 2 mois bala moko tozwi mbongo na bonne année mpe azofete na biso elongo le 25 décembre na noel tozofete biso na ye mpe akopesa biso mbongo ya bonne fete ya bonne année à part salaire epa à part tozalaka na biso bien olia matata ponyo aye kokende baye kotya badibanga aye kosala biso na janvier février mars ya 2017
atikala kofuta biso te janvier tina mars atikala kofuta biso nde pasi nyonso ebandaka wana baye kolongola ye baye kotya brino le batie brino ndaka kofuta biso nyongo ya badibana ekoma na tour afuta biso sanja na ye baye kolongola biso bamemi biso na finance na finance tokomi kuna toye kosala 5 mois afuta biso te na 5 mois wana nde bepeme ebandaki wana babandi kopesa biso sikoyo toye kodeklare babandi kopesa biso 1 mois tina ndenge papa Félix aye kokota ntango papa Félix akoti wana nde ye kokoma plipi baofuta biso te bachefu na biso na babiro kuna kaka kokendeki réunion bosala mosala bakofuta bino biso na tozokoba kaka na mosala ya pasi ya moi papa musala ya pasi ya moi kanisa moi ndenge ezangolo bandaki musala na 6h moi nyonso na nzoto musala ya riske ebele bakufi na baaccident na musala oyo ebele batikali bafilme na musala oyo mbongo na bino sikoyo bozomona baofuta biso te toyokozwa décision kaka mpona ya kabine ya sika tokoma kuna tokende kodéclare wana isi baexplike na minute bozoluka nini ka mbongo na minute oyo papa tosali 4 mois tolala libanda tolaka libanda na primatira tozolala zela olingi bapesa bino nde mbongo nde toza na besoin ya mbongo. Très bien. Parce que soki bango abomi musala na biso ya ONG batika na kini bopeto na bango batika la na bango abomi ko ambuya biso na kini bopeto on diente biso toza batakini bopeto to déclarer mbongo de bafuta biso te zela ba libérer biso nde muto na lobi boy yo monique bato wana baza ko privilégier kini bopeto oya bino nde baningi kofuta bino te ngambo ngwana alors mokonzi mboka zolanda yo ba congolais pe bazolanda zwa makasi loba ata mukieme loba olingi basala nini kobeta lisolo te poesi ba yo ki makambo olingi bafuta biso mbongo na biso bafuta biso to koma ba fazer ba binisa biso na bandako tozolala libanda nde toza na besoin bapesa biso ka mbongo na biso. Très bien. Toza ba journalier jamais yara aussi lisa papa na mbuka nini pays nini zaka journalier babombele mbongo pendant 10 mois oyo ka ya Congo tokomona bosko tokoma bakuluna na mutoki na ngai omoni bona katani na lina katala lukolo asala tout obondeli président tolalaki liboso ya porte na ye tofuka mini ye na Kabila na ma Olivier baokela biso mawa toza na ba mama ya mikolo toza na bana babengani biso na bandako asunga biso mutoki na biso bafuta biso soki ngubila alingi azwa biso akozwa biso ava tosala mosala na ye bafuta biso nde salaire ya mutoki na biso. Très bien, merci beaucoup. Oui ndeko papa yakana yo tokosilisa na yo te hein? Oui papa ko lingi oloba nini na makambo pasi yo bino boza omona papa merci na ndengo lobi awa biso toye kaka pona mbongo makambo susu eza ete tosali musala ndenge papa lobi on je biso sali 6 ans toza ko futa ma bien mais pour le moment eloko moko eza ete vraiment to kofa kaka boy tala mabale za ko kufa bazo bimisa batuna banda ko kufutela ngai loko na zabo na age oyo papa atako na zana ndako est-ce que nakobuka brique na ndako na pesa bana bakina classe obien nakobuka brique na ndako bala mabalia alors eloko toza nango besoin bafuta bino mbongo na biso bafuta biso mbongo na biso eleki mingi eza au total combien de mois ezali 11 mois. Très bien. Il faut bafuta mbongo na biso 11 mois makambo susu eza été so balingi te biso to continuer alors bafuta na mbongo na biso to yawa kaka pona mbongo na biso makambo susu eza. Très bien ndeko alobika mbongo nde posa na bino likambo tozali awa papa ezali obele pona po mosala oyo ezali mosala ya sika te kobanda 2012 tobandaka mosala oyo motoba penza mbula motoba tozalaka kozwa mbongo oyo ya lelo ekomi po ete tozwa mbongo tobeta mabolongo tolela tolala libanda te lelo tozozwa te eloko te bakonzi bayokela biso mawa bafuta biso mbongo na biso ya mosala papa oyo tozali eza mosala bino bosala oyo biso tosalaka eza ya mawa te ezali ya mawa te ezali mbongo ya pamba te mbongo ya motoki na biso moko mosala oyo bango ezali mosala ya sika te mosala ya kala bazalaka kofuta biso lelo ekomi bafuta biso tona na pasi tolala libanda mpo na nini. Très bien, merci beaucoup. Alors toi aussi ça na papa oui papa biso soko moni biso tokomi awa ezali kambo ya mbongo
ata presque to mona ka lokola ba gouverneur ba yaka pe ba yako bundisa musala ya assainissement yango kimbuta to ko bombe loko te kimbuta abundisa kyango ki to zala kyawa o boy to kende boye moko lebeli be moko kende o ayebi bisote o yo pe awutu ko sale lango o se ke boye bolonga kuna boya e pa na ngai bato to longa ke le to longa na finance ba musoso ba kende ke pa na ya wanga na kibango ayebi bango te ye ngobila ye gouverneur ya sikoyo ngobila sikoyo ndenge tozaboye biso tozokende tango tozolala na kuna na prémature tolali ti muta yako kufa ye moko ba yiko ko panza biso ba bengana ki biso ko bengana te malobo yo ba pesa ke biso nde ko desert yake tinde nga panza ke biso na mama wana kufa kadobi ba kutokola na makamu na bino ba kufuta mbongo na bino ti lelo. Très bien. To longwa awa to ye awa na finance papa et le côté na ye moko président azoleka azo amona kabisa et le côté to balongwa o ya kuna na porte ya entrée ya tantia 2 semaines mobimba o bolongwa tozola na makamu na biso bino tozozo solution bolonga bozonga na banda kolala boye ezate papa soki bato bazola na ndako yo na ndako babengana yo ozibano okeko simbisa kunepa ya bandeko po yo mwa yo vanda kunezate yo okomi lokola ndako na yo lelo tokokende finance bokeko lala lelo tokokende prémature bokeko lala bokoluka ba place akolala bokomi koluka ba place akolala oza la fazer ya yo moko oza la fazer ya groupe pour peut-être moi protection koko za. Très bien, merci. Mais tozali na posa teke o boye tozana posa ya mbongo la récupérer misala na bazwa na bango bazwa mais mbongo yo biso to mona passe na moyi na bafuta biso bakamata misala na bango. Alors on va terminer avec toi. Je pense que toyoki liboke un message zo kenega na sens moko bato basala ka musala l'ouvrier mérite son salaire bozo senga mbongo ko kabate bozo senga mbongo ya mutoki oyo bino bosalelaki. Je me rappelle que dans Israël, tant que nous avons dans le désert, nous avons vu Moïse. Si nous avons Banzalo et Rosala, il faut que nous avons en Égypte. Nous avons vu que nous avons vu Ezalaki. Pour que nous avons passé comme nous Komata. Na minute où nous avons regretté Matata. Vous regrettez que Kabila pour yenda futa kibino. Bato ba yena sima ba futi bino te zabongo. Oui, bien sûr. Et là on tokolo babwe. Combat ya IDPS, Ezalaki 37 ans, au Babundaki 37 ans, le peuple d'abord. Maman Marthe, Yondo Bota, président Félix. Actuellement, ce que la batute, ayo que la taille. Message que tu as lancé pas na yo. Premier ministre a tia, a rendre aussi l'issue, surtout aussi là. Tozo kufat. Wana ilungamba pepe. Ilungamba pepe. Bote na primature ngala lobit. Kombo na ngai, je merci na secrétaire général ya mouvement syndical de Balaye. Bote na primature Zamba. Na kati ya primature so koto kuta ba étoile araignée. Soki okomi document tikali ba document moko la lettre morte na kati ya batura na yi. Azana sens ya humanisme tia ko sunga batute. Wana pepe. Pepe ko ilunga. Azana ya batute ata mukete. Batutola na nesika na ye. C'est pour la awuti na assemblée. Ba ebise na ndeko lezeke. Omonde to zalea batu balali libanda. Aleki à côté na nenga sima pour vérifier vers 23h. Abimi aya kuti biso asali pe sembla ko ya hotel matin to bandi ko la ye akei azonga ki lisusuté alkoma ko le cadre de la ayebi afuta biso mbongo te document ye moko akomaki bafuta biso dirkadi na ye na batu siage na yo na ba bloquer paiement tozo silati papa tozo na besoin maman Marthe yebisa na mona na yo aye ko la roza maman Maria tant batu amona ki ke passe na libala kana ke masangisila ki maman na ya présent ayaki ko le pa ya mwana Yesu lele pa ya mwana Félix o tozo mona awa elongwe souffrance elongwe misère comme calvaire tozo sila to atane chopi batu bakoma na ta ya beauté na ba pasi eleki tozo sila moto musa ko la mukana tong mbongo na ngana ko zo yango ape ya kufi to kundi ebele to lembi to na télévision to lo bako boyo kanano so sinano ya tozo comporter ndai to komi pe tozo kende wapi moto na ngena iba moto moko na bino abandaki ba ozo mbongo na se bano ozo na combien na mois $124. Ça va $124. Donc $4 par jour, et jour, on a un mois de maloko là, $124. Donc tout le bas, et $120. 124. Toi tu as 120 na mokusi. Donc nande bo lo ba wana ba e ko sa lo la 1000
1200, 1240, quelque chose. 1240 $. Oui, c'est ngeli ba pesa na moto moko. Na moto moko moko. Na batang ba ngonga nyoso bino. Oh, tout sali. Papa sango pardon. Oui. Bossa la différence ya lelo. Na yo papa sango pozo tambola na ba boulevard oyo. Tala bopeto to salaki. Na oyo kini bopeto ayena. Ba fulu bozo mona te. Makada mango bozo mona te. Bino moko bossa la différence ya mboka Congo ndenge komi. Très bien. C'est une façon de faire échouer le président de la République, mais je comprends. Tant que nous allons au Sala, Kala, l'Union européenne a zolo la poubelle. Biso to que le totine ba station Union européenne. Bango notion on a bazana ngote. Pona bango zali ke ba uti na ba poto to na ba bisika na bango. Pona ba tondi sana ba mabenga na bango. Kinshasa comme salité ya koleka. Zamba matiti tina kati ya primature. Merci. Bato bazo sala bazaki to zo koma. Merci. Tokomi na suka. Bosolo na politique, bomoni visite autozui ya bato yo banzela potenzele za la peto. Na mboka nyoso so bolingi mboka etambola. Moto monene azalaka te, moto moke azalaka te. Parce que muchopi ozo négliger na balabala ko peso mbisi ya monene bale. Bato bozo mona pamba, bangonde bato bapesaki peto na Kisasa, je me rappelle toza na Kinshasa, Kimbuta, c'est vrai que Kinshasa ekomaki solo, mais so okotaki na ba ville, okoti na balingwala, ba commune eza périphérique okomona prise en charge au bandeko bazwaka. Pepe yo oza premier ministre. Bato yo bazola la libanda, bato bazokufa, bazande baleki na yo. Ah moi no azate. Do bao bazali ya baleki no bazali ba masa no pe bakoza na kati. Bao bazo souffrir là. Parce que na base na bango yo za premier ministre mais bango bazo kombola na balabala. Sans ya humanisme ya bomoto bokoza na ngote. Mikolo ya boye plus de 4000 personnes. Bozole la misale ezate. Mais bato bango basali auto prise en charge. Bazana ba ONG na bango ba créer emploi. Baye na bino bosali partenariat bango babandi ko sa musala. Boko ko honorer engagement te vis-à-vis na bango. Bozui ba marché nyonso bomoni eza na mbongo ebele bozo pesa ba étranger. Mais oyo ba na mboka bazali à mesure ya kosala po bo pesa bango maboko ekomi problème. Ba kolela ti wapi. Soki congolais na mboka na mboka zolela boy. E bongo la libanda ba ko boma eto ba kosala na eni. Bozala quand même na mitema, bozala quand même na bo moto, hein? Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur futur. Ça il faut boye ba. Moto ne sommes na riche lelo azala passé naï. Pauvres ont négligé lelo azape na venir naï. Vie échangeaka, vie koko changer aux la position za ngo lelo te, bango pe ba komi na position mususu. Et après au gouvernement wapi. Bon ça la quand même na moto. Chef de l'État, j'ai toujours dit il faut avoir le 3C. Commander, contrôler, corriger. Directeur ya cabinet Vital Kamerhe instruire. A commis lettre, makambo tamboli malamu. Mais mbongo eza ko bunda ma place mo eza ko bimate. Zone d'ombre sur zone d'ombre. Alors siko bango ba kotika na cacophonie, na nazo diriger mboka. Je me rappelle guerre ezalaki entre Kimbuta na Matata Mponyo à l'époque. Il a yebi guerre moko ezalaki intense pour na makambo Union européenne. Mais Matata Mponyo azaki na vision moko malamu asunga bandeko bango mo bazo témoigner positivité par rapport à travaux basaki na Matata. Kimbuta linga bungisa bango nzela tala lelo gentini aye Kinshasa bopeto eza solo na niveau moko impossible. Ngai au solo la politique, j'ai été consulté. Pour que nous travaillions na bateau na bosso na kini bopeto, je refusais. Na boy kokota makambo kini bopeto pour nga naza convaincu que Gentini a s'en sortir te. Il n'avait pas un projet précis et valable pour cette ville. Ngai bon nazalaka témoin jour Gentini azaki na kati ya salle. Toza l'assemblée provinciale baza kotanga ba projet Gentini atangi na yoki bongabi awe logo za soute. Donc na regretta ki ndenge ni Gentini bagi gouverneur. Mais quand cela nous tient botala nanu kini bopeto na musalo bango basala so bo comparer ngozalo kwa nyena gâteau et car eza munene pourquoi boko pesa bato lobi kwa mbongo na bango te ba senga bino bo kabela bango te bazo senga bino pakola bango mafuta te bo futa mbongo na bango moto alia kande na lifuti na bango tala seconde bango baza kokufa na mboko d'abord na mboko bafuta na bato bendabilité de sortie ezalaka te soki moto akufi vi na inyo sope esili ata moto moko akofuta bana na ye azalaka te bo ba vivre bazozwa te so bakomi bibembe eske bokofuta bango Bon, on va en abattre. Makambo zo sopa bino, boza la gouvernement makambo zo ebate. Ozo tala ngozo bana zolo belande yo. Merci. Merci papa Nzamba papa. Merci maman. Banza ngo partout. Kona pa ma. Merci. Merci na ndenge boye kotala. Banza ngo baseli nyanga pangola yo ba yo ba. Muzee kabila.
bino boyena misa botomboli maboko te misa batombaka maboko soko otomboli te seke misa eza te merci beaucoup likambo te na primature titelaka biso sheni na yo etalaka biso nga nayebi ke na vi fazera mokolo azalaka te osiko bafazera mikolo merci beaucoup